wana tozala clair parce que aigle eza fali donc aigle a fali aigle da ezalaka aigle biso nde tokomisa aigle da ezalaka obi moto libolosala ta couronne c'est papa chéri jibe est-ce que papa chéri wana toyeba yango na bezénith comme bakomisa couronne nde telo mo mamu nyonso esalama ya musique mamu tout ese esalama merci beaucoup bandeko toujours ne debisa bino kaka Congo Winner TV chaîne authentique jésus na nzambe batalaka chaque dimanche double Rolex donc toujours balobi babonné vraiment tozomona vraiment banda na ina Congo Winner TV babonné ne bozo s'abonner et ça là vraiment bien toujours ne debisa bino kaka il y a vivre et devient c'est le décès d'y attraper chacun de nous et puis ma crainte c'est comme l'homme caché voilà le moment revenir que la vérité ne peut être cachée balobi actualité c'est actualité parce que na Congo Winner il y a mère boss balobi Sarah Kabundi moi ça le kingolo na mwendo grand prêtre mère Sarah Kabundi mère boss balobi deux fois tu sais la première fois le monde on rappelle nga bana Israël ta bamona terre promise lelo nazana muna ba charge to beta masolo to développer puis na ndenge makambo ezokende et puis to beta masolo ya Majaki na Papa Vegas parce que balobi to ça ce qu'on a muna pas beta masolo dans masolo ezebele et puis to beta masolo ya Inos Bina Fali Poupa Raki na ngo juste ezalaka nini et puis to beta kana kata émission na biso manga na manga international ndenge double Rolex alobaka to beta masolo ya Fabrigas azongeli suko bude Fali mais to yebi que Fabrigas asengaka Fali pardon car na émission na biso ya manga na manga nenge les boss de Okanda balobi the best boss à mon mukena Lubumbashi nenga lingaka donc toza déjà na invité na nga et puis grand caméraman Jonathan chef de guerre fungola na invité na nga Muna toyeba au juste ezanene bonjour Muna bonjour double Rolex na mono na sepele esenga degré ya bien moko obi na vanda mon soeur oh double Rolex boye double Rolex boye mais ça là bien dire double Rolex boma ni toto zané 2 jours à 3 jours asombeli auto bae kuna bien papa mon solution papa mon boye azarane simple na bataya ba rosola na bat oh double Rolex héros nana nga belise liboma double Rolex boye mais attends na ina côté na monio tout moi na calé ça nga plaisir ouais merci beaucoup mon vraiment ezaka kaba jaloux ninge toujours tout le baka double Rolex na ote ko na problème na ote ko perdre des mamans na pour l'information ba te bele ba éviter ve na nga Didier Matungulu na Hollande wana ba obile ki Argentine ngobi la gouverneur na biso a ote ko benga nga dernièrement pe a souhaiter nga ba mes condoléances donc ezalaki yo ebika so muta otu ko kufela maman sala moi ba souci donc ya on ba na sala un mois na sala musala ote parce que maman za cher po ezate ke ndenge maman na nga pe manakimia manzusi ba te bele ba ebiki na lingara maman na nga makasi mais eza maramu ya nzambe parce que ba lobi biso tout okufa donc soki moi temps double Rolex on ba ki na ko sala lisusu ba émission te mais tant on lobi ke na ko sala ba émission te ça na ba te bele ba lukara ba base bazana ben parti te na kotanga pe suba kombo na mote pona démarrer ki ba tutu oba chaki ba image na nga na ba publication ba tutu ba loba ke double Rolex a beleli liboma mais tant que na za déjà chrétien et puis te comprendre maramu ya nzambe donc to kozongisa na ka mabe na mabe te na ebiseka bato tu ba loba ki mabe pona nga double Rolex nzamba zwaka lokumu justice na bango ka epa nzambe lelo na songeli nga musala tellement double Rolex aza mutu o bato balinga lelo na signé sous contrat na Congo Winner TV pas maman na biso Sarah Kabundi donc deux fois c'est meilleure place à Zamba Pambolo Muna ba charge le loto ya bien émission ba charge fondateur ya ba charge na fene ki bokonzi mais le Muna tozo mona moi absence et belé absence te za ngo kaka ke tout ça les locaux pe ba bien monde entier bien ngo ngara habite na biso c'est lo mo be bani boy na bolo mu na mutasa musala na eza bien na moi fene ka sa musane bien Zini kumba ça mais ya famille surtout dans problème okutanga kuna jema tozaka air nyonso beta ba émission et puis na la pêche jemima na koyamba ezaka te ke poto sala lisanga te yaki lisanga to sala so pelo mo eza to sala to benga na to kutent to sala mais akozala sunde za kili boso ba nini wanga ba vectement ezala liso ezaka sauté merci beaucoup Muna ba charger boebike Muna ba nini donc bango ba sapena donc tango moni tango bango ba zo loba bala mo donc bana o ya Karine Mokonzi o achaka na ba page o alobela ka l'air nyonso mama Coca-Cola Karine
Karine Mokonzi to ya malembe parce que émission za nga ba question za nga il faut na tout na mona ba question pour na yamie na mbanga po biso na mbanga to poser pena ba question ya te ba journaliste mo boye ba nini soit disant donc ba coterie pour to banga raté tant to ki information faut tout na boki déjà mona lobby c'est la famille ba charge ndenge biso pe to sala ba les défenseurs c'est mo pe bo to mo ngisa yango parce que to tala ka ba to bele bo za na bango les mo ba respect zo za la te les mo ba manquement yo moni nga pe na bomaka les défenseurs na ba ke mutu nyonso asala boulonné lelo ba biso ba double Rolex mokili yebi donc ça coûte rien à dire oh lobi ka yebité donc le ba ke uti poto sika ou bien botami na village mais mutu to atala éternel so obi komba muna otangi komba fenek otangi komba zini kumbi otangi komba gemima ba yebi otangi komba tendresse ba yebi parce que to za batu ya Karine Mokonzi parce que Karine alinga biso yango biso pe to linga donc to linganaka donc ton problème eza mamu ya Karine Mokonzi photo luka source to yeba au juste ezani to ki muna affaire ya Majaki na Papa Vegas o to yebi ke attaché de presse ya Karine Mokonzi Papa Vegas oba bengani et pas ya Karine pemene na ye nda bengani eza mama Jaki to Karine Mokonzi bengani ke non na cheke mopanzi na ye et puis ye akomi ko finga Karine Mokonzi et puis akomi ko finga Majaki ko sala be émission to moni be monsieur Belé Papa Freddy Vegas o to zalaka to yebi ke za papa mo to respectake fort mais to kamwe akomi ko finga Majaki o ya présentaka biso to kena na bandako ba charge ba défenseur to kena biso to kuna ba yamba biso pe mère wana na souvenir ya Majaki akabela nga assemblée ya veste nga na zui veste likolo zini azui pantalon mais suka na somba rapela pantalon et pas zini comme so komona ba biloko bongo Papa Freddy Vegas ko to ebiki azaka attaché de presse ya Karine Mokonzi ko inciter maman le roi Majaki au hasard responsable et ça là qui on est pour ba rimer en so tambola partout na poto bon nga lo baraka ba mikolo oyi place ba mikolo bazali nga ko na tsali lobate on comprend na ko na tsali lobakoto na tsali kolo nga ne même poli to bonga bazonga basangana nga na ko même poli nga pesa ka conseil mo makambo to ngokota ngo soutenir mozindo ndeti nga ngokota makambo na pesa ka conseil Papa Vegas a mukolo a papa mo déjà na bana aza mukolo papa responsable tanga longwa kini akende poto abi bit nya kende lango poto ko luka pona famille na ye ko luka pona ni mama na lipeta ngo Jaki aende poto to prendre le pangu na ye mona ba mama mo bo déjà si ba salivi ba papa na ba salivi ba ngo ba yebi mabe na malamu kasi moto bango epeli to yebite koto bolingo na bango ezaki koto ba bandaka ngana yo to yebite biso yeba bango na makambo ya Karine ba sepela na biso ngana linga tena finga koto na finga konga opesa ba mikolo koto ayeba ko kitisa mwa moto koto pa yebo kitisa moto kota Karine yebi ke mwa baza bato pe bandaka otie poa on comprend donc soki babi ki ba longwe to ya ba longwe to Karine na longoli so Karine longoli ba kaka kote manezi ya kokita musu Karine ko zong Karine na mutema social ay mama social ko pe un jour papa bika to zonga na to sala manga biso o pa bito sala boto pona ngai dossier wana vraiment intéressant na l'autre donc on peut se conseil que intéressant na l'autre pour ba banda na bango ba mikolo on comprend ba benga biso to kabela biso mbongo na bango bonga so ando fini so mo bana lobaki ukabela bango te so mo sabe ukabanga kabela biso te bakabela so bilamba na bango donc na monter en côte na parole na bango. Merci beaucoup c'est Mouna bato belé ba sepela na Mouna parce que za passage ba bi Mouna lobaki toko ya monde to lobaki vraiment équipe mo malelo ya Congo Winner TV to lobaki il faut to zo Mouna maintenant na masolo to yeba au juste ezanini donc Mouna a obi keza ba na bango donc maman Jaki ngape na kopesa conseil Papa Vegas na kopesa no conseil petake ngape na zalaka na bino to bi ke jour ngo boyambaka biso bien bo pesa ka biso mbongo ya transport puis to zo ka pe ba bilamba parce que ba souvenir etika là donc na moni ken pe na pas koti donc c'est pas c'est normal donc moni lelo na ba internet so ba to belé ba yeba te ezaka ba guerre d'esprit à TV donc to linga te to kotaka na ba famille bo kotaka na ba vie privée ya ba eneti lelo ndeko na Mouna na ya bene émission mais à prendre nga et sali esengo tanga moni ndeko ne double Rolex o batu ba publier ba biki na bela ki biboma donc ezana ngo ka ba jaloux biso landa na biso ba jaloux te famille na nga ba yebi famille samu ba petite sœur na yebi place boza déjà et puis petite frère na nga propre ba ocho mema leki na nga pe Jérémy samu place aza kuna donc to tanga ba mboka ngote donc boza la kimia ya na bino yo no zongeli musa na nga na osa l'émission parce que nazalé na souci non ya maman na nga mena minute na zongeli buna muna to yoki
inosbi ranking na fali ezosiate naibiki bon ngai inosbi na tale mission na ye na lobi côté na mon côté lobi te bazaka ranking na fali lobi garaki atangi bakumbota bindeke na tie tanga tsaka liboso taba couronne batapesa la bato tanga eza nani muto réalisateur apesaka ye bandeko na ye saka ke le photo sala boy clip photo sala to sala boy to basala ba mais mona tokati te oza journaliste mona to côté la fali te to côté la inosbi parce que bango tout baza ba ministère Congo parce que to mona ki fali pour patanga bimisa ki disque alata ki lipapa dior to moni na clip pe innocent o abengisa avec Masasi Kabamba alati ketcha dior pourquoi inosbi ezalaka soki clip fali bimi ye fala taper le quoi bon innocent ko mabela munesko ya innocent ko sa ba album te sala ba single me kanga innocent mo pa bi ba ke bele ba koisaka ye ba te ba benga ba tena se melelo boyolo ba vérité ouais mon mombe confirmer da ke innocent za world ba te ba zo ko sabiso baza ba nani baza ba boy te ba faire gola za local te ba faire gola ba te mais token ba Cameroun to mon faire gola beta token ba nini mo ba faire gola zo yemba faire gola akena Côte d'Ivoire ayemisi ba nzembo belo ayemisi ba nzembo akala et là c'est artiste azali 4 ans mis album mis album te mais ba bengisa mais ba artiste mo so beti 4 ans mis album to mo ba bengisa te to ya be koto ya faire gola wana to solo na mabu ya innocent album na ba to solo ba innocent to ya ko na innocent ke alobi ke ye ba bilo na do sala batebeni bazo pusango na makambo na bango tanga latisi tanga abomine aigle batakomi abomi mutu bo abomi mutu abike ye na vie na ye mutu akoinsa ye na mutu alungaki carrière ne simbate akoki osolite jamais akoki kolingati ka ba jibe ba faire gola batebele likola mutu moko oyo porte donc jamais akokoti ka faire gola jibe piana wera son ba fabrigas likola mutu donc mutu moko wana fali donc ebite wana die mutu alo wana toza la clair parce que aigle za fali donc aigle a fali aigle da ezalaka aigle disons de commissaire aigle des obi mutal bolsara ta couronne c'est papa chéri jibe est-ce papa chéri wana to yeba on a na bezenit comme ça commissaire couronne de lo mo mam no c'est salama musique mam tout c'est salama on prend elo monter donc jibe na we déjà ba sala tout o ba belé pe ba so sala musique ba ko sala ngote ngai bisa bango double retour zano awa mutu monter le nom la musique congolais awa ko beta martyr a toni sango plein vous comprenez mais na yoka série mo be fali pour pas tant on tout mon côté a retourner ça alingaki ko beta pour l'information ata ferry ata fali ata wera lelo ata jibe lelo ata bango nyonso mutu ba jibe ba beta batonso ba plein ba mo to petso mo na compte na zate na biziko etikali mutu mo poani ko tondi songo lo benga ba américain o bengi ba joueur o bengi ba nan ba na panda o yo moko vraiment non orchestre no mo tele mo beto tondi o chepe na concert ni to mona pena ta 5000 bu et tonda te ba match de tonda le parce que Congolais comprendre mboka ba oliati ba tanda ba mise be baza ba mbongo ba ida ba to ba mise a préféré album international album neza akin a beta te pona ba nzembo pona humanité a beta nzembo pona ba ndeko ba Congolais ba souffrir te a beta nzembo ba pc $4000 $5000 na tina po a yema album ne mobimba o ka tel album ne ezake atanze mo be peuple zo souffrir peuple za ba président ba yo ka tap ni te on va prendre on s'attaque pour toi qui sait côté mo ba souffrir nzembo no ba souté on va nga intérêt na bango parce que Congolais tanga timbeli bongo moi est na Kenya na misenya yo sanga te ka album na Kenya azate comment ka réseaux sociaux atane ka bongo moi album jour album bien jour moko et panzani des gens ba téléphone we poani Congolais tana misambona na somba pona commission so ebele mais ba mboka auto obliya kana ba somba ka poani ba mboka ba Nigeria to on les a moins bien ba ba facilité moi vie sociale les a bien biso vie sociale pour là ma bebele za mabi on comprend mutatana la mukina na 5000 album na mise 5000 na kusomba oliani lakini c'est souvent mutem so asufaka ana 3000 asa asomba te on pas double rôle donc ba misab se belé ba ko ma balar selon libanda mais na 4 a vraiment balar ezana ngoto so ba so mo le mpango ba kara ba senga ba montre ya par rapport albana 4 elo te au moins misab et puis ba comment système roteka ba image na YouTube na ba benga onini eza out YouTube teza nini ba benga onini ba ba belé ba ko monter ka mais na po événement rien parce que domoni Ferrari wana o inosbi atamboli nango fali pour papa zala non mais babi na landaki interview moko ya inosbi asalaki na Espagne pour aller en Espagne asalebi bon wana sombi yango $90,000 comment on appelle na inosbi bon wana par rapport moi libanda donc yanga no bakaka ki ba mission na biso o ba sa musala bien lelo omoni lelo ba nyonso te tolo ba bato ba couronne bato ba benga maso ba aigle bato ba benga ba biloko wana tout na musique c'est ça omoni lelo
sauter musique na biso et qui mbangu au moins muta mis album 1 mois 3 mois ici 1 mois 3 mois mais tala banzembo akala est-ce que bilo mambi ya belle banzembo ne tina ba Côte d'Ivoire ba mboka muso côté la ngona libala ba beta mais da banzembo muso ba mis album nzembo betika 1 mois 2 mois. Merci beaucoup Mouna, c'est Mouna, Babi Mouna ba charge, balobi fondateur ya la charge qui me compte. On a yebi histoire tant et banda, double Rolex alo ba vérité biso to bomba raté. Picha ki mu soldat o yebi solo la picha. Ah mon petit da wa massa la ngave ma. Picha ki mu soldat. Ba na échappé, chapeau to misante mona. Donc échappé ta mo bobé, to misante mo. PCP mbote, picha tinele nga pe ba photo picha na ose la Samsung wana. Et ça nga bien déjà soko tiango parce que ba yibenga ba portable. Yebi kana matanga maman ba yibenga ba chombo ba belé tokolo ba te maintenant c'est la portable na Samsung excellent bien et puis na pesi mbote pa ya Idriss okende na kati ya London wana ba bide foité ya soutenir pe double Rolex parce que moni le musala to sala mona ya ba te mona ga mama memi linzemba motema tous pepele ya mbeto lo so na tali koto il y a météo en tout cas maman mon social na yo kaka omoni maman Mouna, tout le monde dit mbala moko Mouna muta fait rigola. Mouna ngam na poser ma question. Ça les loga bien lobela pomba des plis non ça soit ça les loga bien to pèse sa chance ça va faire na to pèse sa chance ba Chine ba chinois ba chinois to lo bango mon boss mais c'est dit pomba tali muto là journaliste monte à sali a que 8 ans na chaîne moko Tikato boss sans telle capacité à moto à women ni bazwa ka ba tielanga ba pesanga ya avantage à musana mana ko zala honnête na logique on va prendre ba tinelo ka moto salaire ka moto liete ba tinelo ka moto tellement te moto azotambola na tout droit soit no ka bien ko lo ba ko terrain mo lo ba faire gola so faire gola c'est le malam to lobela ngo on prend tant parce que ça journaliste gola sali 4 album ta beta ba concert 4 album concert mais mona ba lobi faire gola aza grâce en tête l'autre ba Blickington to ba Blickington ba dakina bolingo tena ndiko mo faire gola mais faire gola tali ba ranking te tali bilobela te asangisi bango abimisa album ah tsambongo na titre album ngo ezani eza bazana atana titre album ne musu eza nini titre on eza asangisi bango Clan Wenge o ayi bosse o ayi eza dynastique na dynastique eza o eza international o mususu wana ya kaka nde tosa émission mona ke mutu aza na bolingo nga mosala boye jeune toni toloba yango vérité ata mpe nanga ezaki mayi tosala ni baanalyse esinga peti nanga pesa chance na mission opesaka chance osula makambo na ye eza bamisien mosusu orchestre mosusu bazalaka bango batinda bajournaliste bafinga bamisien moso amonka journaliste osala elo mo aleka nzela oka yo finga misien na biso maye bosani mpe oyo abino mpa finga misien bato ko bango balinga bakumisaka badora misien mo boye moso apesa bino chance bosala na émission te baconférence de presse ne akipaka bino te bakipaka moto akipaka yo basolisa faire ego la conférence moto yaki plein wana au moins journaliste ebele nga soki na baki bajournaliste bazwa mayele moto akipaka bino moto asala makambo na ye bolobeli makambo na ye inonce bilelo apesaka chance bato nyonso balobela makambo na ye yo mo inonce biko toni aloba siko moto apesa bino chance makambo na ye
bolo bila makamune ndeni ba journée c'est bebo tembo la complexe na kinyama ba zoka cric na ba mukia na batia bato bazaka ba PD bato bazaka mabe bato balingaka lokoso bato bakenda ba science bato soki okenda science te bato na clic na bango merci bato bon to lobela ba merci beaucoup c'est Mouna ba charge donc azoloba na vraiment en tout cas faire rigola merci beaucoup papa Hervé talara double Rolex na zone bang pas faire rigola double Rolex non donc et ça la bien papa Hervé parce que yebi musala na yo mais remarque mon na sala papa Hervé photo lobango parce que manga na mbanga ngana lobanga nga na banga ba mutu te pona liaka na ndawa mutu te donc na mona ka faire rigola obetaka musique no kitoko mais balobi bureau ya faire bozo sala ilo côté parce que bozana ba erreur et belé ya marketing ya faire rigola tout le monde a disque ya faire rigola maman album ezaki single single on en tout cas faire rigola mutu tabe mais tout le monde a bureau ya faire neti et ça la vraiment en tout cas vraiment batu ya bureau ya faire rigola bon mais vraiment ko bongisa tout le monde a fallu lelo house lelo fallait comme na ba plaire belé parce que fallait azo sala pe ba featuring mais tout le monde a faire pas beta déjà featuring na maître games tout le monde a une chanson mais tout le monde a pourquoi bureau ya faire neti natala nzembo mo ya marka na betani na maître games te bada projet ba te mena yoka ki somo ba bimisa ki ba projet wana so ba betana ba singilia betana ba wana ezaka ba tunde ba yaka ko kosa ouais merci beaucoup pour l'information en tout cas faire rigola na CP mais Zénith de Paris a ouvert son le 13 juin ouais tout le monde en déjà préparation de monde ba préparation ba comédien ba zo ça préparation ba te ba zo ça préparation na musique na saison na poto le so musique na poto ouvert en son les lo ba longola ba fazer ba mso kenda ba poto ba longola ba famille mso ba doda ba famille ba papa wemba papa wemba donc on comprend que son musique ezongi so ouvert en son ba ko ma bien so ba biso ba poto ba ko ba te be na poto tanga ite son mutu moi journaliste ke poto na ki peti na odile manzaka so kende donc na so na ebani za na ye et ça nga bien que so ke poto bongisi famille na bango et bien poto en place mutu moi ko bongate na poto en place mutu ko kene pas à venir à vie ah peu ko pas venir ya ka maïla c'est bon merci beaucoup c'est Mouna ba charge bozo kaninga zo loba en tout cas we rason félicitations to moto zagina igo santé lelo to mato sana émission mais to rapportant toujours car ningi za la cancelo ba programme parce que zo kende travail jamais robotika orchestre talaka ba na travail ba préparer déjà Zénith de Paris le 13 juin donc tozala na ki invité spécial balobi we rason ba Léo ba kozala to ki ba Bicliton ba kozala to ki ba nani ba kozala mais le seul musicien oyo we ga limbicité balobi eza Lacoste pour Lacoste abi ke yé après ko senga we rason pardon mais pour les formations nga double Rolex tellement na za mutaba recherche to ko luka didé Lacoste tina ndako na ye to ko sa ne émission to moni ba babindo mi pardon to moni ba Léo ba sengi ba pardon mais Lacoste tilelo olingi ko senga vieno we rason pardon te problème ngo nini esi la raté tozo chité na émission na biso to yeba Mouna lelo tout le olobi ba orchestre ozana succès na mboka oyo o lelo zo o na ezana actualité Mouna na 5 orchestre okotanga ba orchestre orchestre ezana actualité de Belou Ranson na actualité Zénith ezana actualité Fali Poupa dans actualité Ferrigola dans actualité Maestro en Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire ezana déjà actualité non Toya on n'est pas Maestro Toya ezana actualité l'actualité ba mwana ba donc Gezma we to compter ba ngote ba Gezma we ba Gezma gotsa ba ngote na makambo mais bato kuna ya chango na sali émission misupe na ba chango kuna ba sampi ba mona ba bi leader na bango eza Gezma parce que leader na bango le monde a Gezma beti concert bien ba musique ba misupe ba beta ko beta concert parce que dans ça l'émission na bandal c'est Paris parce que Gezma ko beta ma concert ba papa ba yevi ma ba awa ne makamoza atema concert vraiment ba papa ba koti ba okandeti ba koti ba futu ba $50 ba osimba na rumba ba jibende ba beta kalima ndulu mo ba futa ba faire rigola Gezma mwa otaba on va Gezma ba tout ba banks ba mikie ba chwa esili da net ba call net ba na mikie ba net ne za na ba call ba bengi ba sali ba spectacle merci beaucoup donc boki Mouna tozo kene Mouna to moni Fabrigas sali ba émission mikolo o to ba ke Fabrigas senga ki fali pour pas pardon o ba to ba yebi mon pe so ki mon paloba so ki mon pe mais le to benda koni yé mogoli bon ngapela mo ba comme c'est le comme mo ba tunyeka âge na ye falaza mkuve nayo abine ke ngaza 33 ans falaza venu ngaza ba tunne ba commission lo spécialement bonne ta boudé fali alobi âge na ye ba to linga lo bani
alors ba tia vie nanga et ça bon so tanga senga pardon asenga pardon te ba ne ba commission nga senga ba on ba commission oh bon ba commission nda senga ko sentiment nanga ba lobi maman so la bien ba bi mère na biso o ya bomba ba tu dema yeso ka sololité journal na yoka mabe mutaba fort toujours dans le baka mbanga na mbanga en tout cas ba fan tu bolinga fa brigade ba fan tu bolinga fa libotika polémique boki muna nenga lobi parce que muna akoma katina source alobaki qui est déjà qui a pesa ka âge na 33 ans mais aboyene ko lobate ke fali aza vina donc toujours qu'il est vraiment dans souka ya émission muna ba charge lelo ba fan ebele balinga Karine Mokonzi bazo s'inquiéter balobi balinga ki ba biloko bwanda kusala wana makasi amani mutalobi nanga bona tuno mama Thérèse Lokuna ba mère ebele de man balimbisanga balimbisa babi ba théâtre wana bwanda kusala babi ataudu boka bwana mutu mutazande pane mais mama ba barita mukuno ki binomo bozolela batu bwana singa bakawa mère sko akabola babenga batu musubiso babenga biso te nga batu ba idanga ezaka batu nanga move même muna futa ndako to sala o ya bulo moto lia na batu muna futa ndako muna sala boy parce que muna za responsable on prend un responsable dona muto na responsable qui papa mère na biso bande ko la famille on prend famille za batu so babenga biso te balinga kata ko kumisa bona TV nga lo bate na sala nga suvia ko kumisa batu te sans appel o linga so batu ebele ba ke nzamba ko misa mutu moko ako idaka okaka donc depuis na zo option na bi ke nzamba ko sala grâce mutu moko abimi on comprend depuis wana akipanga suma mto bien nga fana expliquer ngo bien do ba fan to bolinga ba charge ba fan to bolinga blo ba sala ka balobi soki lelo muna lobi ngo clair mutango pesa ba idée mutango sama mna sezanga tana mona ngake ngana bato babenga na bango te bato balingi na bango ngate on comprend parce que na mi côté na makambo boendeni donc elembisa ko merci beaucoup c'est muna parce que biso to linga vraiment émission ya boyembanga na mbanga international double Rolex afinga na été aloba na été mais biso ba auto loba maloba na biso de soir abati donc muna lobini clair azal libre ezaneti ngape tant to sala ba défenseur tant na moni ke ba manquement ekomi ko manquer au moins moi petit mo ya muke abimika lelo abosangani ne lemo boliene bosali télé réalité ya na bangi papli ya moni double Rolex na changer pe ba face donc de tant que biliaka ya moni lelo to sa pe ba ligne na biso lelo pe to za lelo na Angola Color Winner TV parce que ça ba chaîne OK ba futa ka biso muna message nini olinko pesa na ba fan tout o balinga kamuna na makambo message kana pesa ka musique na batu baza bolingo artiste comédie baza 2 minutes mais tomoni 2 minutes pe azana to ya di gomba ke ya te ba donc amona zaga 2 minutes na bilamba azosomba pe lupango déjà bien na moni manke to solo ne to matin sur la nes nga to koti na carte au solo nga nga muna na koli na ende poto na 28 ans na celle 10 ans na comme na 38 ans donc c'est na koli donc alingi ba polémique ba non so mona ba polémique wana na di chess weza batu mais na ye moko mabo aza pour ça polémique te abi déjà koli ayo ça un mois na epo asala akbongisa famille na bango mo partout zo ya aller la so côté na mutu muso animé ko 2 minutes ba ba to ya ki ba dans mo na 2 minutes c'est l'autre mais le 2 minutes ça y est aye ki ne sali bien vous comprenez et puis nga pe na oyamba émission ça la bien parce que vous en chaque jour 2 minutes ça mutu na donc aza jeune moi so la bien président Mimi place aux en tout cas soyez le bienvenu to yambio na mboka na biso talaka 10 ans master peno kenda mais lelo to kokutana to solola on a salé émission pour na double rôle na bien le moni danger ouais na moni na yaki na kutso peno so bela mais faut ça la talika te double Rolex mutu na chwaka ya kati na talika te double sola te comment winner na balinga ngai na ko bosa te babi ONG ediko ya papa Léon Banze mama Lili Banze babi ONG ediko zo ya calamité na kin et au salama ebele beto soutenir papa Léon Banze au vraiment aza muté ya mama Lili Banze onje dikoso yena ki ba sentir présence nango ba iponi ngo kabeza éducation na ko bosana te mame Milinzemba ba te belé bazo yedanga ba te belé bazo yedanga ngana bino contact bon on peut simbote pas Karine Mokonzi te mama Karine Mokonzi autorité pour l'internet mta fongola internet ba te be ba finga mais toujours alonga bango et puis ndako bazwele ba nomoni ba chinois fanatique ba chinois ndako bien o ko pas ni pona ba fanatique ne bazwele ndako tout bazwele ndako nzamba pambola bango
moto aza motema te moto aza motema da okaba o comprendre nde biso mama fiti na kini ko bato ebele bakomi kotia neti point na vie na yo na poto biso mama bati na kini mama mère masatali amonaki tournage te yaka et pas colos donc viens à part numéro de contact Mouna parce que Facebook kara vous miga numéro de contact on a so betika na Facebook Mouna Cédric Ozinga so ke na chaîne na biso Congo France toujours dans Congo France ko jibal ba toujours fidélité 8 ans donc on le voit j'entends ici 8 ans calamité fuga sous ekota oya tete ba pesa un mois na makasi ya Pauline Ngengu fuga ezoya merci beaucoup en tout cas félicitations à toi aussi Mouna bolandi émission bolandi double Rolex c'est toujours ndenge zalaka analyse na biso et puis émission manga na manga international na osalaka musala na Congo Winner TV chinoise bana membre bo s'abonner et belé mon vieux Didier Mantungulu prêtre balobi leki Argentine ngobila fe na ngai kala mingi te suna bakin malgré to kutana ite menebi ke campo te kala mingi te ozana kin ser na nga Irsil Osolanimi na peso mbote na France wana pecha na pese mbote wana frère na nga pecha na mone sous lelo donc salinga bien talaka ça fait longtemps to kutani suna bandalungwa na mbele ya bakoko babi bandal séparé toujours double Rolex binomo boyoki nenge makambo ezalaka et puis babi Jonathan caméraman de guerre Tara Mouta film il y a 45 47 c'est on a déjà Jonathan de guerre et puis Deyo Kanda balobi the best boss à moi na mukena kata Lubumbashi na zoya wana un mois grâce to yana Jonathan donc de ba juin wana déjà tombé tout tala fan na ngalingi kana abeta nga tout na kono kutana na 13 hommes pour tout tour ya gaga parce que tour azara ya biso Karine Mokonzi la baronne mama Coca-Cola pesa bango solution toujours double Rolex na zongeli musana nga ba jaloux to bolobaki n'importe quoi nzambe apambola bino et puis na pesi mbote et pas il y a prophète na ngai babi Prophète Chris Lopez, balobi Simo Kimbangu, balobi en tout cas mes condoléances. Nabi que ozana day de konabiso toto petre de konabiso mobali. Donc nzamba za na bino mes condoléances. Balela na bato bazole na bato double Rolex toujours ne sabino. Il y a viva et devient c'est le décès d'être censé chacun de nous. Et puis ma crainte c'est comme l'homme empêché voir les moments revenir que la vérité ne peut être cachée. Bon s'abonner et belé la chaîne le numéro de contact que zana plus 243 ya Willy Moucheni 89 680 67 62. La bandelle sous plus de 143 89 680 67 62. Bobenganga ba commentaire na bino ba remarque na bino et ça langa bien. Boss de boss, mère boss balobi Sarah Kabundi. Moi ça le ngolo na mwindo. Cléopâtre babi Sarah Kabundi babi 0044 code vraiment à Londres wana banini mère Sarah Kabundi en tout cas na yoka ki au jour wana ta na solo lieu na voyo kaka voya boss la mère boss sur la parfaite au bimatin na téléphone en tout cas mère nzamba pambolo pesa libota mobima mbote pesa pe grand pote mbote place azali donc nzamba pambola bino toza awa na Congo Winner TV boss abonné à la prochaine.